Natikala jamais kozala fanatique ya wenge 4x4 wana na mwana muke bazaka ensemble lisanga wana nga natikala ko naebi na musique ya lisanga wana te lisanga wana eza foto na ba papa o baboti biso baza soutenir wenge bakende pe na biso pa komine mukolo ok na ete yo zalaka fanatique na bango na participer dans la bande de ya 4x4 ya neni ya 1980 ya 1980 siko za na ajini c'est que Zancho, c'est que yo Zancho, il y a solo côté l'autre pour Zancho. Mais on a remarqué Denis Lesiken pianezara subutangi comme Rebu insistera pourquoi la combo Rebu. Yo na choano na bagu pena basite yo pena na mona yo wana bi lokota aka yo zano bexi mwana so ta ba musicien nyonso tu ya Congo babi maba infidèle pas baso babotisa liboso. Pebana o ya baso babotisa liboso babwa bango pa même na basha inonsi biso ki mwana anazaki na bakambanyoka ya propreté banzombo ya propreté bangolo muselu ya bienté ndaze mso boye ndenga botisie ti omona okanga maika inosa star ya GT papa ngajo fabrikas ya afinganga alobiki ni fo ba PC carte ya maboma na côté la prière à 21 jours wana bombelote objectif ezalaki de poisson les sous-succès face nganga pardon si to koyoka bana ana oya zobinisa na ba kendo funa ya justice kala mingi te Baneko Bobolingo yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Kulapa yeah! Société KLP distribution ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky champagne vin PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola coca fanta ozamo bimba. Zomi awa l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Kulapa. Yangonde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. Et ça n'a pas si comme on a famille à Karine, basale l'amour à plainte. C'est que baza famille bazanga vraiment soni. Karine a sala ba émission combien ya kofinga fali. Benjir mo on a ko prononcer té. Ce qui n'a critiqué faire par rapport à la concurrence n'a fali pour les loba tu vas comme on peut s'en raison que makambo ken azala loba azana raison parce que fallait pour pas abimisi auto bimisa calendrier ne asika arobeta na ba payer belé mais ndeko na biso faire azana calendrier na ya ba séjour o azo ça na prison bon on peut ça na wingi 4x4 est-ce que on a projet ba peser ce qui va peser te pourquoi bino bo ka bola tisa biso beare ce qui wenge salimpiaka biso nde ba tuto sal sangompiaka Sankarana mosaka ba se distraire na polémique na kofia ba se distraire akodunda ba vie mabe akobeta fimbu moko ya mabe boso ka ba archive ko le kalobi bombango bien bon comprendre que ya fallait que ça ya force c'était bon mituna oh banzinzi bangusu nini ba yebele boy Peuple de Dieu, ministère des affranchis avec l'homme de Dieu, l'ambassadeur de Christ ici sur terre, le prophète Emmanuel Dodi. Bamemeli binomo bange na fête de la moisson. Oyo ekobanda le 28 mai, pe ekosila le 16 juillet. 50 jours ya jeûne et prière, to se concentrer, to lo na potobuka, nanzele lo sambo.
50 jours, il y a fête de la moisson, yaya ezali occasion mutu azangate. Et mongo clôture nango, mama yaka na mama e kozala somme na foire internationale de Kinshasa. Fikina, tokuta na biso nyonso, baeba botaka te, bakobuka mabota. Baeba zangi misala, okobuka travail, pe ba résultat ya ndenge na ndenge, oyo azana malade, ya kobuka guérison. Mais bana ya poto bakozala au rendez-vous. Bana na nzambe ya mokili mobimba. Ngai mama na bino mbili ya belle. Esika na tiba kolo awa na komi déjà affranchi. Esika prophète monene Emmanuel Dodi. Prophète azo sala miracle. So nga na tiba kolo esika. Donc bo solo ya li bo sembo ezali. Bo zanga te na milulu monene ekozala le 16 juillet na Fikine. Clôture ya moisson. Boya ebele. Soki ozali awa te. Tinda ndeko na yo aya komona miracle akozoma pamboli na ye nalingi bino mingi anatika na kumisa yo amen anatika na yembela yo amen tika na sanjola yo amen amen haleluya amen. Le prophète messager Emmanuel Dodi, l'ambassadeur de Christ sur terre, fête de la moisson, référence biblique, Lévitique 23, 15 à 16, Psaume 126, 5, Moto Azangate. Kofi aza ya nae, Kofi aza papa nae, mais ya salaki be émission ya ba première soin ezali. A traiter Kofi na ba émission za effacé de internet. Selon yo, donc faire rigole à Sibir. En Sibir, ma fille a autorisé sur liste nae, afinga afali, afinga ba parents afali o baza ba innocent, o yokutu ba lembo ngango ya afali ya musique te, kokinda ofinga bango air tout na TV. Donc côté wana vraiment nzambe azanzambe ya bolingo, azanzambe ya mawa, justice ya nzambe pe et ça la rapé. Wenge ça la plaît, on a doute ça. Au moment bateau bazala kota ba concert ya Wenge 4x4. Ba bateau ba l'équipe de 50. Si on a tela o Zakaria Tchakapwa na o Zakaria Zate, si on a comparé plein nineza parce que pour ba ça la plein koleka ba événement Zak la Zalaka, c'est qu'il faut ba tondi sa stade plein ka ke libanda pe fait la plein. Ozoko ça batu bwepone. Ça teza et makambo on a sur le besoin réel ba Wenge men ba zotala. Nanga so plus de 5000 billets. Godard Montemona. Ozoko c'est le makambo, ozoko c'est la makambo pona nini. Personne m'a connu, on est quel bien. Ailleurs, il y a Fali a on va te là qui a moi donc malambo que me dire. Ah bon? Gideline mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque
chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na baartiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutakonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Jongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Merci de nous suivre 5 sur 5 sur Film Monafimbo. Merci à tout le monde, merci à nos abonnés, merci à nos très chers téléspectateurs qui sont scotchés, connectés à nous suivre. Je suis Jean-Sil Wonda, attitude égale respect. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons essayer de s'échanger avec Pitopal et Ken Piana, chevalier de la Plume de la République démocratique du Congo. Nous allons parler des actualités de nos artistes, nous allons parler des Gabrigaz qui a mis sur la plateforme de téléchargement le titre Moellan. Il a joué hier. Nous allons parler de Bercy Moana, Oba Fanatique. Il y a la team Moata Balingi était. Tu éviter pourquoi Balingi était. Qu'est-ce qui ne va pas. Et là, on nini. Oh, ils allaient exciter. Bana la team Fanatique. Il y a la team Balinga était. Nous allons parler aussi de notre frère Moura. Oyo Ndebazoloba, selon sur les réseaux sociaux de Karine Mokonzi, Akangisi, la prison Karine Azana Mikili, Mourazalra Awanaki, Debité Maramangwe Baninengeni. Pourquoi Moutona na poto atini bandekone bakanga? Tandis que tu dis que na réseaux sociaux, oh les lobes jeunes bazali pour ça là, ils en ont ba oh ba finga, ils en ont ba oh ba finga raté. On va essayer de parler de ça dans cette émission. Nous allons parler aussi, de Wenge, musique à 4x4 tout terrain. Georges Mois 1, oh l'autre va rejouer. Sans participation, il y a Zachary Bababas, parce que Zachary a participé à l'événement au Wenge Basala. Donc aujourd'hui, Zachary Bababas se fait à Sali Clan Naye. Ce que tu vois, na Ken Piana, Soti Ken Piana, za côté nini. À côté à Zachary Bababas, toi Azali côté à Wenge musique à 4x4. Voilà pourquoi cette émission nous allons le dédier à celui qu'on appelle le dollar vivant Junior Ramazani. Il est scotché connecté à suivre cette émission. Donc Zikida vous appartient. Nous te souhaitons bonne journée. Junior Ramazani, le dollar vivant, nous avons un vrai billet. Un vrai billet Mikolo. Signé Mikolo, franc-congolais, Ken Piana, bonjour, bonne santé. Ouais, santé bien, bonjour, j'en sais, en tout cas, n'a pas simboté pas prophète Emmanuel Dodi, prophète Azosala Lelo, miracle belé na Congo, prophète Lelo Bongo Lissi bate belé mutema, parce que mboko to eba kaka ba freticheur baza ebele banganga kisi ya minene o baganisa ba match nazo ebisayo ba freticheur nyonso tu bazoluka babongola mutema na bato biro ya momo bazo benga grave balobi non ndeza bo photo ya to mona prophète Emmanuel Dodi il faut pena mikumba nyonso tu kotika kotika mboko na maboko ya Nzambe. Comme Mosali Nzambe ya munene aza moko na Congo, prophète Emmanuel Dodi wako sangisa bato ebele na fikine vraiment eza occasion ya bien de kozolanda biso boza na problème na famille makambo ezolanda bino na famille vraiment boya na fikine ekosala biso bien na profiter na occasion na pesa merci na vie na nga l'évêque assez Sekali mama oyo ba congolais bakotaki ba fiti basali balikopa ya ndenge na ndenge. Pour vient ngai batia na prison abeti 5 ans na prison à Maroc. Via otaki nginda bambongo ebele malgré j'étais sakuna balembo ngomenga sepelika lever kasi Sekali mama ndenga bimia za na liberté parce que mbongo biso ndeto luka mbongo. Ezana ti ba Junior Ramazani baluka bambongo. Donc Sekali mama place azali en tout cas nzamba batela e je pense vient nga Sekali mama yabisenga en tout cas
Ce qui a fait le prophète Emmanuel Dodi pour ma bonne délire, qui est vraiment résultat dans mon année de 17 ans de prison, nous avons quitté ça on a 5 ans. Viens absolument l'évêque ACC Autobim. En tout cas, merci. Amen. L'évêque ACC, nous te saluons affectueusement. L'évêque ACC, l'un des yeux près du cœur, on est ensemble de vie et calamité aux ala Kinshasa. Est-ce que pasteur Dodi, Neti Bakalora, Neti Abeling, est-ce qu'il y a un peu bon, côté là-bas, vient à Bissoba Dingwe, au moment qu'on lave Moutou. Allons à place à Zalaki, à comme à place à ça, on est à volonté à Moutou. Vient à Bissoba Dingwe, tout le monde a gagné un kamba, à Zongi, à Lobi, dans le bois Gagnoso. Mais jusque-là, tout le monde a signé mon côté, et l'accès qui fait dit, à Boaki Biloko, qui nous a solo à Kotika Tinae. Donc, il y a un jour, et Dingwe Aya, comme Mekana nous a solo. Il y a le prophète Emmanuel Dodi, Aya Pena. Donc, ce prophète Emmanuel Dodi, à Bongo Lycée Moutema, vraiment, en tout cas, on a battu l'union sur la série qui est Dingwe Pena Bongwami. Parce que tout le monde dit, Bangonyo sur Bakema en Kamba, et Dingwe, Kofi Olomide, mais tout le monde a signé Bizeli na Bangwakala, des tiki wane Zagaka. Donc, là, c'est que. Alors, baki na ye kotika mikumba na nga nyonso. Na ko kalisusu kilo te. Ba vidéo ezalite. Ah siko to mon appelle Kofi anga changer na été. C'est ça l'analyse comment que Kofi changer te. Na bisa mo pa osogi olingina ndimo changer yaka na église à prophète Emmanuel Dodi. Non rien na. Ah, na nga devant na pesa ega yango. OK, merci Ken Piana. Nous allons avancer pour parler de nos actualités Oyo. Ils ont vraiment la toile, il y a réseaux sociaux, petit frère Nayo, Moura, Bakanga qui est depuis hier. Par rapport il y a insulte, taquination, Oyo, Azala qui pour ça l'envers Karine Mokonzi, les lois s'est retrouvées dans Boloko. Naebite yoza Ken Piana, oza molobeli. Yoebi lekina Karine Mokonzi, Yoebi lekina Moura de la presse. Pourquoi Troubana Rouzalaka Mouké Boloko, Mouké Boloko, Mouké convocation. Maramo et Mourajou et Kokatanate. Bon, j'en sais avant la côte à l'Isolango. Ngana senga de Gonamoura, Ayato travaillaka. Namika un peu encadré moi Mouké parce que. Biso surtout aux aïna baligné wana ya mafinga banini moni ba polémique yana ya kofinga na je pense que c'est là nango déjà parce que biso to saleli yango kombo to za équipe nationale kotoyo biso kotoyo na ba manike to finga na grave ba guerre ya somme tandis que ba biso boye na ba Karine to ba to kofunda ka batu na justice tepo to sala ba mbeba ebele oyo to les appel ba famille ebele batikala kofunda biso te. Et ça, on a pas si comme on a famille à Karine, ça c'est l'amour à plainte. C'est que la famille, vraiment sonné. La famille, la famille, il faut pas revoir. La vidéo qu'on a besoin ça dans la vie. Karine Mokonzi appelle ça maman si de Jiman Pata, maman pasteur, appelle ça ma qualification. Ebele ya minene kaka na mboko otoza. Karine Mokonzi a poussa ti bandimi ya mama CDJ ba palangana boye batika église pona Karine Mokonzi ya sala intoxica bandimi ya mama CDJ Mampata apesa mama CDJ Mampata image ya mabe. Lelo mama to mona so église na ana Kinshasa te parce que Karine a pesa ba qualification moko boye o bangisa na bandimi to mona place mama CDJ apporta ka plainte. Président Ouera tikala ko porter plainte. Karine a sala ba émission combien ya ko finga fali. Benjir mo boye on a ko prononcer te. Mais fali pour patikala ça les plainte batikala ko kanga été. Mais lelo so ki moura soit a fingi Karine. Parce que moi, Karine, bazara ba malala ya kupola. Parce que na internet yango biso ba malala ya bien. Ndenge to sangana na ba malala ya kupola makasi bongo to koma net biso so ba malala ngo to pola. OK ba malala ko poleza ba mura ba nene ya wa iba $85,000 ya Noela Madinga. Bongo ba malala ya kupola. Biso mona batuma bo 110. Kama zela. Biso batuma ko 110. Depuis na banda musalo na finga mutute. Mais au sentir pena ba commence à mélanger biso. Batala o azalaka na Karine,
donc bakoma ozwa makambo ya Karine baolatisa biso jansi na na finga mutu te depuis na banda musala oyo nga eloko batu ba mais oui boso na bosembo yango nga na finga na mutu na internet te nga nazane na ba vérité oyo mutu akozwa courage ya koloba te natia na loba ke non ceux qui na critiqué faire par rapport à la concurrence na fali pupa les loba tu vas comme pesa nga raison que makambo ke na zala loba azana raison parce que fali ango total ba réalisation ya makambo o fali asalaka et là c'est que bazaye batu mo ya comparer te batu ya comparer ata mukete nati na minute fali pupa abimisi auto bimisa calendrier ne asika arabeta na ba payer belé mais ndeko na biso faire azana calendrier na ye ya ba séjour o azo sa na prison de calendrier na ya ngwana tozoye batesko juge il faut après ça biso sous calendrier ya solo soki ekosuka tina date nini mais fallait calendrier neza ya ba production ozo comprendre ti même mutu oyo na minute oyo azana maboko ya l'état arobimisa calendrier ndenge te même prison soki bakateli o 5 ans le calendrier no mobimba ngwana ti obike na cellule oyo na kosala eza calendrier ya mutu nyonso tosalaka eza calendrier ya mutu soki okotisi mwana yo maternelle si akoma na 6e primaire eza calendrier mobimba obike ndenge abandi maternelle na age ya 3 ans 4 ans ti 12 na osala 12 ans calendrier il faut tiela yango budget. Est-ce que biso to quitter pour réfléchir tout ça la promotion aux ezali de la biso faire renenga dans la justice bongo biso peto motiver ba gaulois na ba gaulois bon non ya biso pena blague ya panga na motiver na ba gaulois te parce que ya tchaka pilipili na makambo esalang ezaki procès avec na biso Kofi Olomide Kofi aza ya na e Kofi aza papa na e mais ya salaki be émission ya ba première émission ezali à traiter à Kofi, Michel a effacé sur Internet. Makambo ezalaki dossier grave, vient à son père qui est depuis 20 ans de prison. Il y a appuyé qui ango, appuyé qui va bande qu'on a sur la danseuse. Parce que oya yende biso il faut to la takazaka mawa. Il y a un dossier moko ya muke. Kofi azalaki na dossier moko très grave. Oya sengaki intervention nzambe. Oya sengaki Kofi ke neti ba ma nkamba. Vous comprenez? Il y a un dossier au Simbaki Mwana na yo, c'est tout ça va faire personnel. Yango hier tant au salaki ambition zaki pression to que zo bana na classe que zo bana classe pour na boyi l'état au moment qui au sala roi. Mais makambo e comme linde ko na biso artiste mboka pesi biso mayele. Okoluka suko sala masekina mwana yo botite mwana ko memo justice. To komi ko to banga ke soki komi ti 8h bana nanu baliete ozo bango lobi bano ba kende la police ko loba papa bomi biso nzala obi maman bomi biso nzala dans la police qui chasse même donc ndenge za na to eloko e komeli ndeko na biso artiste to ko soutenir ngote po za acte ya mabe pa mwana biso nde photo zo leçon yongo sala bongo no boyo soutenir pour za parent non parent na ko soutenir violence c'est pas ya mwana te parce que ngape bana bazokola. Donc, il y a des parents surtout, ils ont loisir, ils ont en considération qui te retraité bana. Te banenga ofanda na bana. Parce que les lois qui ba loi na pote kweli biso su na Congo. Siko talaka nga na koma na nga kwenda vutuka ya bapoto wana mwana koza la komele Interpol na internet yozo e bate ozo kende boyoke kombo no si ba affiche ki kuna tala munene ya kombo. Siko ngapela yo kanga ngai neti artiste mboka. Siko na tala ki na bi to sala mission na yobo bana na nga baza na école. Tika na kata na fiske mission pona ko banga mwana akomela Google yo yebite. Ken qui a la main orchestre il a fait rigolo bazo répéter malgré ma production wana ko répéter ya batu ba ko ina vélo. Wana ko répéter pena ya batu ba ko ina vélo. Ba répéter ka bozana mawate mon frère. Wana ya distraction totale. Yo so mona msubana matanga na famille après yo zo sa émission. On répéter ni nobi que leader azate. En plus on répéter au bandi répétition 12h 18h hôtel à boé
ba ministère fali bango na ba publier ba vidéo ba beti tala mindele belé bazo mbala à mort. Pourquoi ils ont reçu ba oloba? Waneza kasi fali nde papa na bango o alesa ka bango ti. Faut ba ya ba fingi fali nde batu batindeli bango ba code parce que bango sans kombo fali nani wa ko occuper bango. Est-ce que kuna nani déjà finga fali? OK c'est Mobimba. Déjà première espèce ko tali leader ye moko na finga fali grave. Non leader azolo ba tantini fani azalo bya nani? Tantini fani za fali. Ah siko pomo na nzambe aza nzambe ya mawa nzambe aza nzambe ya ba orphelin nzambe o to sambela kaza nzambe ya mawa siko kofinga orphelin mwana batu bozo finga na ba parents na bo finga na ndaku papa na bango atika papa waza na bo moiteke asomba ndaku akolisa bango kota mama kelele lelo siko ozomona nzambe afrapaka mutu na ba sens tout. Ah, yo nengo zo finga ofele boye yo na kozaka liboko na yo na kosimbango okobetaka mwana po okendo sibir makambo yo finga kifo okendo okelango pasi. Donc si yo selon yo donc faire rigole à sibir. Sibir ba mafinga o ya autorisé soliste na ye afinga fali afinga ba parents fali o baza ba innocent oyo kutu balembo ngwango ya fali ya muziki te kokinda ofinga bango tout na TV donc côté wana vraiment nzambe ya bolingo nzambe ya mawa justice ya nzambe pe esalaka pe bon poto silisa kosilisa te kende na lisolo yango na ndenge yo monela OK monela ka ba wario na ba gaulois banani bana mentalité ya malamu to banani pe basebeli. Mais Bawarian baza te comparer kutu na ebele te parce que Bawarian baza Afrique Mobimba Bawarian baza monde entier. Mais Bagolo pe baza monde. Bango baza communauté ya Kinshasa papa Goma kutu baza te Lubumbashi kutu baza la raté. Baza la tendeni. Bagolo ba réagissaka na ba émission ba accompagnaka artiste ba postaka ma artiste baza la tendeni. Bon, Jansi Luonda nga yebisa yo biso batami kuse tozaka naso na fanatique mingi te biso pena batamwa te iboye tozaka naso na bafani pena mingi te soko za musicien bato bazaka na bafani ebele obe bapera za bafani ebele pena il faut zala mso journaliste nde ozo mwa chance mais na musique taille contact donc yo pona yo ba wario baleki ebele koleka bagolo baleki ebele koleka kutu kaka bagolo te ba fanatique ya ba musicien nyonso ya Congo banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye ezali kambote kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate mai pepele ya nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel, Joli Kabelo CPI. Nyonso. Pepele neti kaka na film. Et ana ministère monte ana bafane belé neti ba warion. Parce que oyebisanga lelo génération de 10 à 22 ans bango tout ba fanatique ya fali. Mutu moko te oyebisa yo oza na sa 22 ans ana a fanatique ya mutu mususu azate. Yo somona garçon mo 18 ans fille mo 18 ans aza fanatique ya mutu mususu pa fali. Siko zwa sikoyo Congo Mobimba bana me naso bisayo
génération de 22 ou bien de 25 qui t'en assez. Est-ce que vous comprenez que bato musu ba luka ba beta stade bazo bunda na promotion makasi. Mais ba wa kutu ba lo bate pour ba bi ya bangwe ko tonda na pete nyoso. Te na za nga wengemen mena lembi na ngai. Na komi pena warrior. Non 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 non. Loketo bando koma makasi. Loketo pene bando koma makasi. Soutien na yo pona wengeza neni ba bengba ye. Soutien na nga ngai na soutenir na no wenge te pona soutenir déjà wenge na kota stade ya JB deux fois na kota stade ya Wera une fois na minute yo marambo ba kobeta lelo si na monango donc na soutenir ce que fali stade ya fali pour déjà mona Wera na JB ale makaba bless bula ba Emelia place moko déjà basangani la concert ou net rozala déjà de 1 nga kenda marambo était l'équipe nationale te nga kenda ba match ba Vita ba Imana ba Mazembe so équipe nationale ebeta na stade na kenda na ngate nga ba soki bosangani bongo nga kenda na ngate. Et bon, il y a un roi fanatique de journaliste. Na lobby aussi na kenda concert ya Wera na sina kenda marambo ana nyoso. 4x4 no kenda. Ah. Et bon ouais wenge 4x4 zo réuni. Wana ngana na bande na continue na monde de musique te. Na tikala ozala jamais na tikala jamais kozala fanatique ya wenge 4x4. Wana na mwana muke bazara ensemble. Na zala mbala mo fanatique ya JB. Vous comprenez? Ce que c'est un concert, il y a JB, il y a un stade. Là, ça va, il y a un concert, il y a un BCBG. Lisanga wana na tikala ko naibi na musique ya lisanga wana te lisanga wana za photo na ba papa o ba boti biso baza soutenir wenge bakende. Pe na biso pa komine mukolo ok na été. Parce que pour toi avancer wenge zo na mama na biso pe baza soutenir wenge a komine mukolo okende na été. Mais wenge pesa génération na génération. Ngasi ko na génération wenge 4x4 te na ye biso clair. Yo ya 4x4 rebete ba concert tous à la pena clair. Yo zalaka fanatique na bango. Tu as participé dans la bande de la mort. Il y a 4x4. Il y a neni. Il y a 1980. Il y a 1980. C'est quoi ça na agili? C'est quoi zancho? C'est que yo zancho. Il y a solo côté lope bo zancho. Mais oui, côté lope bo zancho. Dans zancho. Pour bandule ya ba 1980 quelque. Yo za so moi na ba 80 quelque. C'est quoi ça là qui bébé andoki ozo pumbo ozo ke dans ba concert à Wenge. Et là que so la zancho parce que ba concert erozaki soki na ba 3 ans ozo bokota ki. C'est quoi ça pumbo? Il y a solo. Ah papa, tu ka ozana âge moko te ozana sia 80 te. Wa 80 quelque. Papa tika na yo. Même héritier wata oyebiso ke nazalaka fanatique ya 4x4 tepo nazalaka tanga na antique nayebaki papa tika soko lobi oza pumbo ozokota na ndenga butu ba bébé ana bandoki là ça va papa ozala te papa totala âge ya mutu totala âge na yo ngana mukolo na musika papa tika ba bêtise wana to na émission to ça l'émission tout ça l'émission. Papa, tout ça l'émission. Nga wenge kabwani na zaiso na 12 ans. Si on a qui fait na âge à 12 ans na zalaki ndoki okota ka ba concert 4x4 beni. Nga lengi na nga musique eza de wenge panzani polémique na soutenir JB na soutenir fait rater depuis na botam. Toi avancer na yo ken piana parce que tu as avancé dans le côté zo ko saboy na le côté concert 4x4 betara place nini yo côté à concert. Mais yo mo poser ma question. Kasi lo ba place au côté ka ozali na âge nini? Est-ce que zo ko bimisa mais oui il faut na ba âge na yo. Ah wana zo ko sa dans biso. Oko sabiso. Omoni bato bazala côté ba concert ya Wenge 4x4. Ba bato ba l'équipe de 50. Nazo ebisa yo. Papa, to fan d'accord. To fan d'appel. Siko yo mukolo ndeni mwasi no apala so ina 18 so 17 ans. Ah siko, zongo na teke yo na mawatro. Na poto ba okanga yo ocha minere bongo na nda. Quel piano toujours avancer to limito yeba siko yo na bosembo na bosolo. Yo soutenir c'est que Maloba Zakari ou Azali Kolo. Nazo soutenir Maloba Zakari tenga nazala jamais fanatique ya Wenge 4x4. Nazo lo bango bien. 4x4 zo beta
natikala mpe kobina yango te mpo nayebaka mpe ndenge obina te. Absence ya Zakari babaswe na événement na wenge 4x4 est-ce que vous pesez pe parce que yazoloba ndenge azoloba palable nani yango azoyebisa yo ke ndenge zakla za te wana makambo yango eleka na impact yo mwa te bato basangani bazwi Mark Tabu bazwi Noli Tambu bazwi Popol Mukelenge bango nyonso basangani soki papa totala kasi ba plein oyo vezakla salisa ya kala na plein oyo ba sala lelo ba Zakari ko Zakari nde mutu azalaki olingi obeta stade Zakari asali mama na marketing bato baye et bon ba sponsor au bazala na bango à l'époque ba brasserie bango bazay ko cha bazay ko miser Zakari bazay ko foot uniquement en tant que journaliste à ça la promotion kasi Zakari 90% kasi Zakari azala ça la promotion à 100% pour na ba stade wana recette siko tokotala po ba imagine bango penga pesi na télécharger nyonso stade ya JB akalasi na télécharger ya wera kala pesi na télécharger oza na bato musu baluka ba effacer déjà ba spectacle kala ngai si na télécharger na nango siko na hotela o Zakari atiaka po na o Zakari azate siko na comparer plein nini eza parce que po basala plein koleka ba événement Zakla zalaka c'est que faut batondisa stade plein kake libanda pe feza la plein wengi ça la plein on a doute ça ngana na duti teke ba sala plein ngana lo bande eleka plein oyo oh jiba sala ka ye moko oh we ga sala ka ye moko mais ngana zo contredire yote événement eza lobby to ko tate to banda ko loba biloba mais nombre de billets vendus aussi ba teki ndezo bangisa ngai tie même personne ba billet belé on affectueusement na PCV Godard Motemona yango yo ozo kosa kosa batu bwepone ça teza et makambo on a sur le besoin réel ba wenge men ba zotala nanga somme plus de 5000 billets Godard Motemona ozo kosele makambo ozo kosela makambo epona nini mais on a aussi les images sur le réseau ba billet ko somba manango pe ba ye ba kaboli pe batu na ba cité tout ça mutu ndazo courage ya okendeti ngapela na Steph na ngato na 4 billets bakabwela ba petit dans na balabala mais ba brasserie bazote ka ba papa tozana na 4 billets awa biso moko to na 4 billets 4 billets ngo siko ba petit ngo bokende o mabumwezo le kabiso déjà mais to parier na yo que stade wane mabumwezo 80000 to parier na yo mona mna que stade wane ekoleka 80000 ngana boite ngaza besoin de to mona ka ba image ngo ndenge ezala ngana zobo ya tes événements batu to souhaiter bango bonne chance mais bango moko ba bebisi événement parce que et sengaki basa la propagande ya makambo concert sankarana mosaka ba swanisa na bango batu ba lobela makambo stade te batikeli charge pas Roger Nganda siko etikali soki 2 jours apamba nde ba yo sala siko be émission sérieux on ba fanatique boya mais non bon bango pesa na wingi 4x4 est-ce que on a projet ba peser soki ba peser te pourquoi bino bo ka bola tisa biso beage soki wenge salimpiaka biso nde batu to salisa ngompiaka sankarana mosaka ba se distraire na polémique na Kofi ba se distraire siko Kofi Olomide Kinshasa mo mbeko me okele mawaki avion sala musique ya danger avion nenga za kombati c'est biso to soutenir na biso vie to fana na palais to tchaba musique ya Chacho le 30 juin to kana so na babaf la palais siko na nenga ozomo na projet wingi 4x4 artiste ni na artiste yo so ba na fiche na o a quoi influencer o ba to pena ba oye belé pour na jibeka resilite jiben bien na resilite mais oui on sonne dans ta population jiben bien na resilite papa parce que jibet ozomo na ba concert na ya ba ville ça ba plein abeta ba concert ba $200 $300 ça ba plein siko ya bisanga siko à part jibe mais oui on sonne yo mona na ba cité ninga beta et puis oui ninga za bongo bana na epé ba ya o ba créer ba wenge o ba créer ba orchestre jibe wera siko avantage na ekozala na population oyo bagoya ya bien 5000 francs oyo ba kabwela batu na cité siko ba place o ba chef VIP pona bata ba $20 $100 wana nde place avantage à jibe siko efandi. Ah, la regretté l'eau, mon copé à son âme, le vieux Cardozo Mwambawan qui est l'homme aux yeux bleus, paiement la kimia. Nous avançons avec vous, Ken Piana, Batbol en Abyss aussi, stade de martyr et Lobby,
fallait pour papa se préparer stade de martyr dans le mois de septembre. Au moment où on a dit que Batousso qui va Arodunda bavie mabe. Akobeta film moko ya mabe. Bosoka ba archive ko le kalobi bobombango bien. Bon comprendre que il fallait que ça forcer bat bon mituna oh banzinzi bangusu nini bayebele boy. Il fallait prier aux ala combien. Si quoi il fallait si quoi avantage il fallait si quoi avantage nango ezanini. Fallait attacher $10, attacher 5 000 bango batie. Ngana osombela 1000 personnes. Junior Ramazan osombela 20 000 personnes. Parce que Junior Ramazan oyebi que patron, oyebi yango. Très bien. Ah, patron moko siko ya Warion, oyebi. Na moni pe Nicolas zo poster fallait. Kasi te ya bisiko patron ya Warion, oyebi yango. Siko Junior Ramazan osombela 20 000 personnes. Abeda Chou a ressemblé la de 50 000 personnes. Mais Abeda Chou peut la ressemble. Ah papa tika na yo. Abeda Chou linga na ba biloko wana te tika na yo. Abeda Chou za na JB. Abeda Chou za na JB ya concert privé. Ya stade tika na yo papa. Soki Abeda Chou a côté loko. A sala ngona suka boete nda sala ki yango kala. Tika na yo. Ya fali pe no mona ke etikali 1 mois. Abeda Choupena l'axi ba carton à babillet ou à somme. Mais na moni la ba Warion basé belé na poto ke na kin. Est-ce que ba Warion na kin basé belé ou ba na Kinshasa sande ba Warion baza plein. Na ba DJ, na ba ngoma ba musicien ba sangani ba beta lobby na stade. Ba ngoto ba Warion ba somba ba billet. Bana na bango to ba mo bataille. Que c'est bana na ba lingi mutu tel. Yo pe papa olinga eti. Papa chéri ye moko ngalinga papa chéri pour ça sans complexe. Abina tiba nanga baza ba fanatique ya Fally Ipupa. Yango na jour ya anniversaire. Bana ya papa chéri ba senga papa chéri que non, toza na besoin au tia podium, au bien que c'est papa Fally ya robeta. Anniversaire oji ba sala na mo fleri. Junior Ramazan itajima mutambong. Tolanda ba image zali. Papa chéri ye moko. Combien de fois président aloba ngo ke bana nga ba exaucer baza ba fanatique ya Fally Ipupa. Sentiment ya bana. Eza sentiment ya bana pa yemo pe aga ki fanatique ya wenge. Kasi te yango na lobi boye eza neti nga. Nga za nga fanatique ya wenge ya papa chéri. Kate fakate te. Mais bana na bote baza ba fanatique ya Fally, baza ba fanatique ya Rebo. Rebo chuli. Est-ce yo pekisa bango baza ba fanatique ya Rebo po yo nanu ozaki chance ya zana Rebo te. Non, bana baza libre. Donc c'est que si je comprends très bien, donc je disais parce que calendrier Zali le 29 octobre, bateau monté à la Bisso, la place à septembre, on est dans le bas ils octobre. Donc en octobre on a le 29, on a nous le bibana na yo, ça va fanatique c'est normal, il y a ba inos biba rebo. Mais on a remarqué Denis les sikian pianezara subu tangi comme rebo bo insistera pourquoi la combo rebo. En fait, tout le monde a rebo pour la bino à part musique, l'invité, tout le monde est la rebo d'elle. Bon, question tourne pas bien par rapport à rebo en sorte moro ya milike. En sorte moro ya bien souple. Ta yango pesa bien, libumu ngo pe botine te botite. Mikolo pe azo denda bien. Asa ba jena inosibi au santé mafuta ko lia. Papa tika hypocrisie, ozomona makambu. Arrête de bien. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité
activité mosusu ekoki kosalema awa. Ozotuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP dans Bruxelles. Ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt ligne 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Dans les réseaux sociaux, mais pour les bagages souple, il faut la tombola, il faut la mémaille. Moi ça ça lengi, moi ça ça lengi, moi ça ça muselo et mon anaka. Oye bakara papa mon anaka. Oyo salélité o utilisé. Attends salélité er déjà aux Arabasi à moi métis oye baké. Moi non aza moi ngolo muke na nzoto ana moi bangolo be na nzoto ana moi kambanyo kamoko boye efandi na nzoto oya ba comprendre ka ke moi no yo moi ba kambanyo ka moi ba nzombo eza na nzoto na ya bien. Oh papa to fanda kaka papa to fanda kaka papa oyebi yo moko zo sala ba semblant la samlate eza eloko na pese exemple ba il y a chocolat au nom mekate nano liate nano grignota tate oyeba kasi inonsi biso ki mwana ana zaki na bakambanyo ka ya propreté ba nzombo ya propreté bangolo ya muselu ya bien te ndaze mso boye ndenga botise ti omona okanga maika inonsi star ya GT papa yuza beso to dis inonsi star ya GT parce bele bazolin ba lula effort Mbakanga mina rebo ana pona nini? Rebo za kingolo na nzoto papa. Ya. Binonde bako. Papa, na monde musique fidélité za la raté, monde musique ya monde ben grand. A robot iso ki obiente za la mupanzi kende na yo. Oh. Mais aro ça la fait aro. Papa toza na monde musique. Toza na monde musique. Toza na monde musique. En plus lelo, yebaka ngo lelo, soko tali ba musicien nyonso tu na longoli musicien moko te soki ba musicien nyonso tu ya Congo babima ba infidèle pa baso babotisa liboso pe bana oyo ya baso babotisa liboso babwaka bango pa meme na bachamp po asante bangolo eza ebele na nzoto no te akeluka mwasi wa bangolo ebele banzombo ebele na nzoto tika kutu gezi mawete soki tobeti lisolo na ye omona tala bela ba aventure na so ebisa yo yo sakana tuna ye kasi mwana liboso kombo yana tuna ye mwana nde liboso eza nani yo kanisi eza bongo kotuna kutu bakombo ba musicien te po wana omema biso na polémique yoko bazanga bana combien Yorobonga na monate na ebiga na monene Eliane me na ebi position. Kasi aza bana combien? Bana ni na ebi nombre. Siko tuna e siko moi sino liboso tika ke poani. Ayebisa yo. Ke moi mili ke za bien te dans autres. Ebonga ni ta mora ba souplete. Ya to fanda na biso ya. To za ki na Bruxelles to fanda ya. Natala ki bo miso ezoko kate kilo. To fanda ya. Omoni mwasi msusu comme ça misu ya mobale comme souple misu ya mobale comme eko kanga mate mais soki mwasi aza liboso na yo bapongie comme oyela yo comme obaye c'est mwasi ana aza opérationnel te éviter de voir la biso ba comprendre yo na cho na ba groupe na ba cité yo pena na mona yo wana bi lokota kaka yo zano bexi mwana apesi merci mon mbote o pese mbote ndeni nga na pese exemple mabe yo pese mbote bino Amazon Hiroshima Itashima Nabiga Itashima nga bienaki Hiroshima parce que la bombe retardée à dollar donc sera petit dollar hawa donc au secours donc nous avançons Fabrigaz P au la liste parce que le calendrier est belé il y a l'artiste séjourne aux États-Unis à Ochobibisa moins long et puis hier à jouer qui paye aux États-Unis au monde à image dans mon bon nga merci nga jo Fabrigaz ya afinga nga alobi ken il faut ba pese carte ya maboma
na côté la prière à 21 jours na bombelote. Na côté la prière il y a 21 jours même une prière na côté la artiste ambo. Te yanga moko na bandango kala prière na 21 jours na bandango kala avant que tu n'aies pas prophète Emmanuel Doti. Na côté la pena prière il y a 21 jours. Objectif ezala qui de poisson les sous succès face nganga pardon. Et si li nango pona parce que artiste ambo ka pena bisaka ba mona ka ngoma seki. Lelo azoka na soute le comité prison. Si tu as bana na o ya zobini sana ba kindo fune ya justice kala mingite. Prière bana na o ya zobini sana la tsaba ba sous-vêtement na bana na minene ana bana na ba fula mela ka batu ba pesa bana batu ba malédiction ba ko ta concert ba ko funda ye. Ba ko funda ye. Ozo comprendre. Bon yo ngaki ozana Esther o na yo coûte pas de 1000 ça peut quand même taille na Esther babinisie bongote. Esther afandaki na ye émission Salema Esther afandi na ye ah olobi télémakit wana photo na pasteur Denis Lesite alobaki après Peniel nde Esther abimit siko wana za makambo talinga te évolution Fabrigaz au monde on parce qu'aujourd'hui azana évolution te azana évolution te azana évolution te batie na salle à 5000 personnes abeti 16 personnes. Wana évolution ni toloba. Akozo caché te wana eza ba concert mo boye Fabrigaz to mo anati e simba te mekana no kabola mbongo ya porte. Ah papa tika na yo. Muta même équipe mobimba neta. Équipe mobimba te bo tanga kombo équipe te mutu ça même ba 4 personnes d'équipe. Même 4 états. Oh bongo ba combien? Na podium va combien? Ye Shomi na Yeshomi na Jina PMF na Yama na Sima na danser Sima quoi Jina la podium soki baza ebele bakenda 6 so wana nde équipe yo quand même à 6 personnes aux États-Unis yo moko boko même à 6 personnes aux États-Unis mais siko le seul tenga zoto na yo quand même à 6 personnes pour ni yo ozo mikiti sabo vraiment le seul artiste congolais ozo presté aux États-Unis pour le moment c'est Fabrigaz. Azo ki samela musique na biso son ou bien azo prester aux États-Unis. Prestige zo mona bandule na. Tala. Tika masolo zo beta. Ni eloko batunyo so bazo mona lay nu boy. Mutazo prester. À part yena nazo prester. Azo forcer na tire aux États-Unis. Façon na awa beta ba kermesse pe bandia awa beta awa. Bina filet to moni aki France. To mona pena concert batu plein azo yembisa batu banzembo na ye. Siko ya bina file bombi, po bina file sala ba plein ya ye bombi. Bino ba congolais ba mitema mabe. Omoni bino ba congolais boza mitema mabe moko te lobela muto asa no ba plein bina file. Bina file sala ba plein acha mikobo batu bazo yemba. Yo so moni Fabrigaz anze momo ka che mikobo mutayembi. Ken Piana. Ah, bolo bela makambo zo kende bien papa. Ah, ba makambo ya kobete oza na actualité za fali pupa ucho yemba bana basi ya mindele ba yemba na mikobo e fala che mikobo mindele na mindele ba yemba. Parce que babiloko eza Fabrigaz abeti wa sali mpiaka na epe mpiaka ngo eza su mpiaka moko international mpiaka mundela ta moko azate nde makambo to beta. Tout peut être ma solo au fallait bêter écoute tout moni batu plein mindele plein mais yo moni salvidité moni batune bavandi et puis ma joana oh le temps mon réseaux sociaux et ça début batune zaki ya bandi déjà par rapport il y a close area comme ya bandi batu babandi ko pesa image suite ya image joana yo moni pesa image za ya katikati ya concert comme ça tu un listant wa keto uzapena suka ya concert no to ko zango siko wapi. Mais tout le monde a monté officiellement, on va publier. Il faut bien babombi, on va publier ndé amabea. Ozomona nenge na ebit. Donc yo na mutu na yo ndengo zomona Fabrigaz akota ba maison ba vexa ça somi moi catch, asomi moi ensemble la gondo. Donc yo na mutu na yo ça la calcul, tikana lobela Fabrigaz pour ya kabela moi ensemble la vexa. Papa, il faut bolongwana nous na mentalité wana ya kozela ke era koya na enseigner moi basket, moi azane loka malonga ko pesa yo te. Yani basket ba nini parce que eza la bêtise dinanga na ndeni. Siko zo flatter zo ngolo ba vérité te prendre. La vérité nini ba monter la biso siko. Siko wana a flatterie. Eza flatterie. Eza flatterie mon frère. Pourquoi ngala olinga Fabrigaz ya kaka na la ndaye pour na basket. Non, c'est que ça habitude na yo révélé peut-être yo ça là chez les autres.
Peut-être ça bon ou bien on la pose ça elle en Versace. Solana parisien moi comprendre que Solana parisien babila boy il faut on se met à masola boy na batumo boy oh baza ba Charlie Prince on Solana batunet ba Charlie Prince moi non ba mikili Solana parisien boy parfait belé boy na nzoto yo mona masik avancer parce que surtout on va dans la CG on a Fabrigaz Ken Piana a besoin de ces Versace Sorosa là na besoin tout plein de sentiments non sont mêlés il y a cadeau il y a Versace et pour aider au salaire peu bien ta ina na Fabrigaz na kingo na ndenge ya na eloko Fabrigaz e côté la nga so meta ina elio ils ont problème nous avons ça ta Gina Pembe ayela ngama bendo bachaka na mine wana ozwa mbango te ata Gina Pembe farosa non ayela ngama bende na cha na mine parce que na lata na mine pour ça là on et ça la bien. Nous avançons, nous allons parler de Buna Filé, une étoile de la musique congolaise. Buna Filé en France, ils ont préparé l'album Naet, tout le monde a une image de Lobeli Buna Filé na kimute mama be. Ozali non na posa lobela été donc il fallait oser la kana ta kineyo. Vous allez pas mite mama lamu comme mon frère. Lobeli Buna Filé na mute mama be. Zala olingiete. Yo lingiete. Kolobela ba artiste ko communiquer na ba fanatique ba mélomane ya bonne musique je le fais bato batala ngai pe chaque samedi na RTVS 1 ba yebi ba artiste net samedi passé to gina les adorateurs ya Buna Filé ba ya une émission na ngai donc tout sur la scope Buna Filé azana studio azo préparer album nae ou ezo bima kala minité mais en même temps ça fait la calendrier azo prester évolution na ezo mona ndenge non Buna Filé évolution ça va par rapport aux autres on est ba Buna Filé évolution ça va parce que déjà Moussala na zo sala ezo futa pe atonga immeuble na 3 niveaux na 9e miri na limité yo amona na limité yebi yango so information na lobeza lokuta yo yebi dans na 9e miri na limité mais ko sekate obi misanga na tina ko sa yo za jaloux ya Buna Filé wa jaloux parce que ofanda ra côté wana obi ke Buna Filé tonga immeuble à 3 niveaux moi c'est kanayo o mona o yebi mo bola ngo ba aventure maintenant père ce que lingi Buna Filé te na désolé papa na 9e miri wana olekaka wana chaque jour mona ka immeuble Buna Filé tonga mais o seka obi misaneti na kosa te na seka pour la kanda tes problème te wana akanda vraiment. Pourquoi biso tolo bela mama musique yo keka maman na ba bien privé aux matériels on a nous fabriquer ça tongi eloko bongo te de pas bandi musique non na tongi eloko bongo te mwana na ye wa yo sima tongi eloko bongo siko da tolo batte to bomba pour yo zande kwa fabriquer tolo batte to bomba maintenant liberté faut botika bato baza libre évolution à Buna Filé par rapport aux autres vraie évolution à Niama vraie évolution Patrick Bekam pas na Luanda a aussi une évolution non Patrick Bekam ba bonne chance na ye bonne chance parce que aza garçon mo encouragé yesenga ki penati kala na ye mukasa la carrière na ye ba bonne chance na ye place azali et bon ba c'est Dakar pour ba Materazi et les autres évolution là non Materazi pe ça va azo évoluer malembe donc ça va quand même Materazi na PC bambote malgré son monde na te poto fula to PC makam mais ça va quand même to simba dossier Materazi kalaté donc ça va je crois chers spectateurs vous êtes scotché connecté mututu alongwe pa Fabrigaz a sala makambu kolega Fabrigaz mututu tout le monde nous allons parler de l'héritier Watanabe la Poluga hier ils ont répétition naé ba bazaki ba mona ba image ba mona Ken Piana na bosolo na bosembo par rapport à image wana to monaki ba fanatique ya la team Wata ba lingi présence ya Bercy monati pourquoi na éviter est-ce que des gens solina héritier est-ce que des gens solina Bercy mona parce que Wata yemoko imi Bercy azonga mais ba fanatique ba lingi te bon ngapona ngaba fan héritier bazana moi raison parce que Bercy moi na pe a passé un moment moko à décevoir peu héritier trop parce que azong ça que héritier studio le sous ce qui album héritier et qui moi temps pour ebima et ça pour akende ko corriger sous ba biloko belé ba Bercy na bande ko belé ba décevoir qui donc pona nga bazana raison mais batia na se kaka Bercy moi na
je pense conscience n'est sala à zongi pour moi na ba commentaire balobi ayo lukande poto pour kima et lo azongi les apona luka poto pour luka richope se jeep bochana se batunati ba bexi mona ba kima na ba na poto te ba bexi mona ba ba tout monde ba mito ezika na ti ba biso boto to kima na so na poto te oh papa na Congo soki moto eziki te o bongandeli. Nous avançons, je crois, c'était juste une parenthèse. On va clôturer cette émission par le sujet Oh Lelo na toile Mobimba. Jusque-là, lui-même, Koffi Olomide, n'a rien dit sur les réseaux sociaux. La page n'a non à l'obité. Ken Piana, Balobi, sur les réseaux sociaux, dans la qui moi quelques émissions, Balobi, Koffi Olomide, nous saluons sa réunion de parents. Artiste naïe. Mes parents est-ce que nous avons pour ça vraiment l'entreprise l'orchestre est-ce que commis maternelle école primaire bon au monique beaucoup la musicien et ça n'est beaucoup la soso nanda quoi ba musicien bazala na mentalité moko boye ko éduquer bango ezalaka moi passe Koffi Olomide tant que parent responsable peut-être azana ba cadeau ya malonga wa linga pesa ba musicien peut-être alinga sombela bango bandako. Peut-être que ça va parents wana to ba avantage soki ba ye réunion. Mais la quartier la tête ne l'aura bon salamate ko ben ça va parents. Non non pas ben ça ta basi na bango te ba parents. Te basi mabe. Ko ben ça basi ba ya pas Koffi wana mabe. C'est bien ben ça ta ba parents basi mabe. Moi si azanati soso ba te kana nini na chambre forte. On comprend. Donc, avec ça, les parents, mais basi na bango mabe. Basi na bango mabe nini parce que basi on a déjà engagé et pas ba musicien déjà. Soko zana mwasi na yo asala na orchestre. Asala na orchestre. Yo moko yeba na conscience no ke mbandana nga ezande leader. Donc il kobengi sa basi eza mabe. Po o surtout ka leader wana bengi sa basi Koffi comme na projet bengi sa basi abatute. Abengi ba parents mais ba orchestre ba bengi sa basi abatu. Eza ba risque. Nga mona PDG mo botozo ki nde pa na e. Ya zala ka il faut boya na basi na bino, ya za sombela basi ka ba téléphone. A sombela mwasi no téléphone, ye mo ka zo numéro pe atie. Ba comédien belé ba lelaka. Da tika Koffi afanda kimia papa. Mais siko. To ya sa le be émission. On ba ya ka ko déranger Koffi Olomide mais Koffi Olomide en soi. Ya tika na yo, tika. Voilà tika. On peut ça grand mot. Tika. Bana batulu pembe yo kende tika. Basi na bango. Eh. Est-ce qu'on est ba parents ni malam? Ba parents bien. Ba parents c'est bon. Basité. Basité. Bon souga bien bien ça ba na bango kasi. Ata bana ya pamba. Ba fêter ensemble. Te, bana pete. Bana te. Eh, bana. Bana te. Mais idée on a projet on a eu mon malam, moi bien que ça va parents. Parce que bango ba parents déjà ils sont de responsables. Non, ça va bien. Ce qui a bien si ba parents ça idée bien mon saka kendo mona place moi na ya salaka. Mon saka kendo mona cadeau ko faire nga pesa moi na et c'est bon. Mais déjà Koffi Olomide na muloko na lutanga kuma saka ya lutanga kuma maman ya blanc. Non, era bien si ba parents c'est que mon saka koya na pas ya papa. Mais déjà na ba école les alara tant ba bien ça ba parents exemple papa na maman. Papa paroya te maman qui se présente ça problème te. Bon. Bah ceux qui ba bien si ba parents vrai parents oyo Koffi oye beza papa. Maman ya ka oka ou papa kufa. Ti. Ils alara bon. Mais oui. Natinga na école bana batangaka bako bengisa jamais maman bana nga wana mona seke directeur o ana faux projet donc ngande ba bengisa ngai ba bengisa ka tuteur le but papa tika des ordres ko tsako mais ça réel te ngai même na école ngande na kendaka ozo comprendre na kendaka pour éviter balisu banini ozo comprendre donc Koffi bengisi ba parents abengi nde ba mosaka abengi te non maman blanate yo ni mi mosaka okeni et pas Koffi Olomide akende te po aneni wana za patron makasi patron oyena na mona te na musique patron na été aza patron wana za patron oyo ya mona na no patron bongo na musique te aza na mbongo ebele bongo na musique te na JB aza na mbongo nga lobi boy akende te nini ya mona na no patron ya mbongo ebele bongo te na vie na ye. Mais azala ba patron le roi ba et puis aux ambota que je sais. Papa tika na ya te aux ambota no afanda ko.
Alex Fumusi tika na yo Alex Fumusi bafanda bango Kofi aza na mbongo ebele mais amona da fali aza mutu na ye mutu mosaka kasi fali mwana ya patron oyo azokende ti amona pe bafere baza ba patron ya musique papa tokende lona bilanga na biso soki ya boshoro tofanda bapatron baza ya mbongo na bapatron oyo baza baloni bangi baza na mboko oyo ozo comprendre yo ezanga patron moko boatonga bandako ebele na patron azobokola bangi nde bapatron bongo yo ozokompare bango oza na preuve ya bato balonaka bangi bon ata kolona bangi pe etekamaka ezaka na mbongo kasi eza na mbongo te mais sikoyo mbongo ya industrie wana ya musique okokompare yango na mbongo ya nini te bakotisaka mbongo ils ont de production baza na baévénement production yango babetaki wapi mais balbum ezali toka nenda côté production babetaki wapi dynastie tenga azoloba na bato ya dynastie nga nalobela en général olobela en général balipu baza na mbongo fe rigole aza na mbongo te ana lar te ana ya bongo te papa tofandako nde asi asombi prison wana kala kuna esengaka ya mbongo te dossier ya moke na poto soki opesi mbongo basombaka prison nde ososombi muta mbongo osomba papa tika na yo mbongo ya osomba boro wana eza te tika na lobi mpe le 30 juin soki concert eleki tokosenga ata bavie na biso ya wenge baleli ata papa na so Vital Kamerhe atindi ata mbongo balibere c'est tout V4 je salue affectueusement Bemel Elias Basara Moni Baye Babengsi Bango Baye évolution Zali ça montre de quoi il est capable Théozo Salasio émission Théo comment ça ande ba aventure Ozo Salasio mais Mel azana mbongo no azoki yango wapi album yango atekaki wapi mais azana album o ya bimisa Comment on a produit? Comment on a tu as de doutes. Kasi comment album a nini? Parce que album a liboso fallait za droit chemin. Album a liboso ya faire ezali sans interdit. So ya aimé la comment on a mais bata la biso posé bata la biso. Non, yonde muto petit sur l'album ya aimé. Héritier album na liboso za ki retirada. Ya mi balé mi ange mi démon. Tangelanga ya aimé la comment on a. C'est le album na liboso nzoto na nzoto. Toujours clôturé na yo. O clôturé ndenge nini? O clôturé ndenge nini? Album a liboso ya we. Ah papa, yo lo bien meli ana mbongo ateka album. Album a kombo na ngoni. Toko tana na ba chanson te. Ozo sous-estimer mais la grande chanteur. Mais a grand chanteur na boité, ana mbongo ateka album na boité. Yebisanga kasi kombo album ngo po nga nazo ba kombo na ngote. Yo ya zala kana yango. Yo ndeni o sous-estimer mutabongo. Azana stabilité. Ana stabilité. Yo tala Emeli Alias na Sony. Na bi azana stabilité. Azana ferme bangombe ya bangulu bien azana ferme. Azana ngoyo la sana TV toto. Même botalika ça la ferme na bangulu. Ils ont dépendre na mu. Wenge El Paris, le propriétaire lui-même va mettre une chanson qui sera disponible Marie-Paul. Sur le marché Marie-Paul. To soutenir Nzemba Marie-Paul et Anna Mabe. Lobby en tout cas yango na yango de toyoka. Rassure. Oui. Lobby pe Nzemba Marie-Paul, derete ozela Nzemba na Marie-Paul. Da lobby za yango na yango de Nzemba toyoka lobby. Yango na yango place. Suka na événement za lobby singela Marie-Paul. C'est un plaisir de recevoir Ken Piana, Tokomina Souka, Bato Balanda. Napesa tambote. Napesa mbote pas vieux les hommes batat. Photo 6 anayo parce qu'à la lire où vont les choses, normalement comme le roi pasteur Denis laisse le niveau à pétage. Napesa mbote ate pasteur Poli Lumumba, venanga Jimmy Bella ou patron. Voilà des patrons. Venanga Jimmy Bella ou patron. Il y avait cassé ce sécal ma patron. Junior Ramazani Tashima, patron. Voilà la confirmation. Ah, Del Joko Bagou Danger n'a pas bambote. En tout cas, Joël Salambi. Aboubakar Lyondo, Nzambi na Mungwabi, Aboubakar Lyondo. Muta tonga ba pale na minute azo kabami tuka. Etina ba kabelo mutu epa Aboubakar Lyondo kala mingite. Loba men. Voilà ndeyo usali projet Lidana Aboubakar Lyondo. Est-ce que Abeda Choupe bambote na te Aboubakar Lyondo pesa. Apesa ya sir.
Ya sir. La doute c'est. Oh, eza doute ndeni Abubakar Liondo asombe abati. Condition ni. Pour appeler dina. Petit condition ndeni. Condition peut pas patron moi c'est on dit maintenant on soit. Abubakar Liondo patron. Pour ça oh dina condition bo boya ngona ndeni. Akosombe le pe JP à 200,000 balles. Ba condition moko passer ça te akotenda kwa nganga te. Ye moko Abubakar nano ayebi nganga te sko condition ina pesa. C'est le Scrum Papé sur Moté, en l'émission de plus que tu es connecté. C'est le Scrum. Anakin. Papé Moté. Anakin. Anakin. Ah ok, merci beaucoup. Whisky Wishia. On est à la fin de cette émission. Merci à tout le monde qui s'est scotché, connecté. Dina, je te salue affectueusement. Nous te connaissons. Je crois et comment. Prévu peut-être sur les comatés, sans oublier Junior Ramazani, Itashima, Hiroshima, bombe retardée, il y a $, je te salue affectueusement, patron et Zikida. Le monto à ça là que Zikida ils ont un standing. Mon ennemi Zikida Zala. Mais la merci Junior Ramazani, Itashima, patron, le $, vivant, je te salue affectueusement. Merci Nabato, Nyon Sobalandi, Bisso, Yateo Zambrota, Godé Ochudi, depuis Canada, sans oublier Motunabiso Yakati, Dedans. Whisky, toi-même, tu sais, Bongola, Maïnavino. C'est un plaisir, restez branchés, connectés, à nous suivre de partout. Abonnez-vous, partagez, likez, c'est très important. C'était Jean-Sylvain Wonda, attitude égale, respect. Merci. Papson Mapungi, le Monique Diana. Ailleurs, il y a Fali à on va te là qui a donc malambo qui me vient. Ah bon? J'ai mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.